Marie-Laure Mwaka botika kolobake azalaka au milieu du village. Marie-Laure Mwaka atikala kozala au milieu du village te, akozala pe jamais au milieu du village. Bino bato na yoki boleki na site ya Marie-Laure Mwaka nazoka tu bozo kokomise bozo bwakile ba fleur bozo lobaki azalaka au milieu du village. Ye paza kosenga bino merci. Marie-Laure Mwaka azalaka ennemi munene ayina Karine Mokonzi na motema mibale ya ye moko na motema ya voisin na ye. Grâce mbisi pe ayina Marie-Laure na motema moko mais azosala sambla po nzela mosusu bakokolobela makambo Marie-Laure ezate ya Grâce mbisi ezate yango azo pratique Marie-Laure oyo comme porte-parole comme mutu oyo ye moko ayebi tina azo utiliser ye. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Marie-Laure Mwaka, banda Karine Mokonzi, akota na Congo Mikili, Marie-Laure amonango mabe. Marie-Laure ayebaki Karine Mokonzi, azako tonga Karine Mokonzi, sans que Karine Mokonzi ayebaki, batonga ke déjà ke na mutu azaka na Canada. Marie-Laure Mwaka azwa Karine Mokonzi adversaire banda kala, azwa adversaire ya makasi. Marie-Laure Mwaka ndenge bomonake wana abandaki rankini na ye motema mabe na Karine Mokonzi tango aza nanu ndakala, me azwa occasion moko te. Lelo oyo azwa occasion bokanisa teke Marie-Laure Mwaka azosala makambo oyo to makambo so asalaga po te bato ba Karine Mokonzi bafingaka ye to bapopolaka ye. Non, Marie-Laure Mwaka ye muta abanda kala po Marie-Laure Mwaka soka azoyokela motema mabe pono yeba yango fozala kaka anima kwa kala soka kabwana na Marie-Laure Mwaka boyete na ndenge ya kimia de lelo na ebite soki basuka wapi, parce que Marie-Laure Mwaka atikaka trace te esprit mabe na ye, asalaka ki esprit mabe koleka bandoki. Ayinaki Karine Mokonzi banda kala bandeko, bondimelanga soki bondimi te botuna bana mibali oyo basala na Congo Mikili bayebisa bino contact nini bazalaki nango na kala. Bien sûr asala bango mabe te, mais soki baza sincere bakoyebisa bino ndenge azalaka kolinga yeba vie ya Karine Mokonzi, ndenge azalaka kosurveille makambo ya Karine Mokonzi, ndenge azalaka kotonga ye pa ya Yves Kambemba, ndenge azalaka kosalele baplan, azalaka koluka yeba nyonso ya Karine Mokonzi. Surtout koyoka nde abanda kolinga yoka mingi bato balobelaki makambo ya Karine Mokonzi akana ye banda kala. Nyonso ezosala masiko oyo bokanisa te eza par hasard, et puis atikala kozala jamais de la vie au milieu du village. Au milieu du village azalaka nango te. Ye Karine Mokonzi na net oyo tolobaka banda net banda Karine Mokonzi akota na banda Marie-Laure akota na net titango Karine Mokonzi ekokota ennemi oyo Karine oyo Marie-Laure ayina na mokili eza kaka Karine Mokonzi. Bien sûr alobaka azaka na likambo na ye te, wana eza maloba ya mbebo ya kindoki. Bolanda bien bato tu bazoleka na émission mikolo yo oyo baza kosala ye moto azoforce bango baya. Nakanisa bolandi émission basali na Myriam Mokonzi Wet, ozoka bien ye moko abimisa yango na monoko, ye moto aforce pote Myriam aya kopase. Soki pe totali malamu Myriam pe muta tindi ye alobi neke lokwa nazo pase linga bato bayeba penza ke yo muto forcenga pona pase parce que na boyi bakanisa ke na ye lisusu po Karine azwi makambo oyo. Ozo comprendre,
bien sûr Miriam Mokonzi yo pe nazo bongsama na salelo émission mobimba ya munene penza ba chakwanga ya ntesa na klika bakisala kindeki na madesu na mbwengi susu pembeni zela bon Marie-Laure Mwaka yo uyina Karine Mokonzi banda kala bandeko oyo toazo lobake Marie-Laure Mwaka zala ko milieu du village bozaka ka compte Karine Mokonzi boza ba fanatique ya Marie-Laure ou bien kanda na bino kaka ya Karine Mokonzi boke sangana na ndoki oyo aina Karine Mokonzi banda kala sanke Karine Mokonzi ayeba Karine Mokonzi pe tango na komi na bato ebele boete ni ba Facebook ni ba site mais Marie-Laure ça salela plan atali mwana mwasi kitoko boy po Karine Mokonzi même tango azalaki ndakala azalaka kitoko donc Karine Mokonzi azala ndakala azala mwindu pembe kitoko siko Marie-Laure Mwaka bana basi babanda ko ya na Kongo mikili yako surveiller bango mais tango Karine Mokonzi yaki makila na ye epanzana ki pas avec raison pour icône ne mutayaki donc bandoki bayebaka déjà ba icône nazo bandoki wa butu te nazo baka bandoki to bengaka bandoki po bandoki ya butu na ibindenge bazalaka te mais nga nazo baka bandoki to monaka boy po Marie-Laure sana comportement ya bandoki to monaka boy aina mutu déjà mutu asale le côté sans que kutu boyeba na poka ka moniye donc mona ye aina ya surveiller yango botiaka Marie-Laure oyo jamais de la vie au milieu du village bandeko bino bato bokotela kai botia yango lisusu te d'avance botala kaka na elobeli na makambo asalaka na sukisi awa botikala malamu pe ciao. Bonjour, Maman Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe apambola yo. No nyonso zosala vraiment oza moto malamu. Moto sapesi ombongo, garde no pa confiance. Ti eloko ekokoma nango pe kaka. Vraiment, félicitations. Tala banda Belgique eti awa en Australie. Osunginga vraiment tokos. Pona zana suki mbena meki moya na mekate suki zana mutu suna fungoli suki mama bitekuteku bitekuteku nde makambo Olga Kabelo oye batika yo kaka mosusu azate original ezaka yo moko na kata Belgique tala ti Australia wa na Queensland Townsville ndeko mwasi Nzambe apambola yo yango ano bandelaka biso mateya badoration oza moto wa Nzambe il faut na lukelo ba custom tokos bitekuteku nde makambo etala merci vraiment merci maman Olga yonde nani yango bitekuteku nde makambo yaki yango maman Olga vraiment félicitations ululu mama ngayo okanisi ngatala nde makambo yaki yango bitekuteku tala tokos vraiment kitoko mingi ndeko mwasi Nzambe apambola yo tina kata Australie mosalo ye tokos tala mama okokisi posa motema na ngai ande so motema na ngai ezalaki vraiment félicitations. Thank you very much my sister, God bless you. Thank you for everything. Thank you, good job, God bless you, I love you too. Bisous. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV.
Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss na JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss na JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.